Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Tena mo sai pomme za nini ngabite nena tuna yo nena tuna papa to fanda ngani anda kwana yenda zaka papa na biso to papa ya ngai te. Est-ce que c'est solo tama sabi liso nyango to tuna ngabi tata mwasi babi koko ya kufena aza papa abotinga tata mwasi nga seki ngabi tata mwasi o seki pona nini o seki pona nini koko na ngai abota mama na ngai azala papa na ngai mama na ngai bima na papa na ye pona nini boye tata mwasi likama bobombelenga pona nini tina komi na age oyo soki nazalaki ndoki nde nabotaki yo te soki nazalaki ndoki nde nabomaki yo kati me nga mama no na ndoki te ofinga ndoki pona nini mama obotangala papa na ya bota yo mama pona nini botia niveau yo mama kati na yebiso makambo wana na yebiso makambo nga na bota papa na ngai na yebisi yo papa na yo ile kaki ndenge nini boni boyeko boni makambo siboke kotunga babulo paka masalike bongo eke na koko bota papa na nga papa ki baka bonga bato pona nini est-ce que age na ngisa age na yo obota na papa na yo mama nga na bota papa na nga te solo mama na bota na papa na nga te muto ayebiso apesa information wana akosi kati okozala modi soso banga mama na wa miso okozala modi le banga mutla botaki yo te nga na kobota tata na ngai te kati espe na yebisaka o likambo oyo na yebisaka yo penza na yebisaka de début ya likambo oyo na yebisaka o likambo kati tango akoyoka ngo akozala lese te o risque mwana kufa pe ozanga mwana espe na yebiso soki nga na zangi kati nga na yo tosuka wa te esalanga pasi makasi papa eza coutume navandaka jour mosusu na lai na ntango namona kaka mama akotelinga na chambre alobi spe soki osala eloko opeyi kokufa obenga na kokufa ngai mama nasala nini abe eza coutume na biso bangala osala rapport na papa na yo naboyaki na ndenge nyonso naye kosede nazali mpe na periode ya mabe ntango tovoye na papa na biso naye kosetrouve na komi na zemi bayesoki po esala nini baexplike nga boye bayika bongo mama ya biso alobi ndo ozwa zemi na nga te na mboka bakina na mai moko sokola mwana so bake sokolo na mai wana mwana na ye wana ozala sacrifice nde yango wana te mama lobi na nge espesa makambo ebele ndima osala rapport na papa na yo po tobatela yo soki osala yango te yo okufa sikoyo efu babongisa ye fo tozonga ntina mboka na biso bangala fo bakende ye babongisa ye po akoma be malédiction nasala nini ekende na mai wana mwasi oza na courage ya oloba na ngai aza ya na yo oza ya na yo oza na courage ya oloba na ngai aza ya na yo aya na yo obota ngai na papa na yo mama pona nini boye mama limbisanga pona nini mama mafia limbisanga yebake eloko te limbisanga mwana ngai moni yaye na nga ntango akufaki ntango azobela abengai nga mpo na bandaki kofanda na ye nga mwana tuka na bango nazalaki mwana moke na fandi na ye bamosusu bakenda na bango mpe ayebisaka ngai makambo akati oyo donc na kutime ya mwasi na ye ya mboka kuna bainsistaki ke abima na mwana na ye oyo nde ozomona boye oyo aza ndoki espe oyo nalingaka ye te ye nde moto abomisa yaya na ngai nde basololaka na famille na bango na ndenge ya mboka na bamai na bango kuna yango omonaki ke ayaki koyebisa mobali na ye ke asoli na mobali na ye ke abima na mwana na ye ntango akufi alobi na nga kati ndenge aza wana po to resiri ye eza pasi na ye leo na mbimbangi nango ya mwana ayebaka sa papa na mpona alengakinga mpona bime na nga mpona bime na nga mpona bime na nga papa na mpona bime na nga yo bomise kaka boye nani nango yo te nakolinga papa bimanga ngai nakolinga ngo est-ce que eza volonté na ngai volonté na ngai akosambwisa ngai osa ndumba
betaka mingi misete pona ba relation du point de vue ya ba vérité oya les cas dans le passé oyo balinga babondela. Je crois eloko mama akutani nango eza oyo bamongo babengaka ebisa. Donc papa accouché na mwana na ye po azwa mwana. Yango ezala pasi soki ndeko na biso ya mwasi azwi délivrance te ezala pasi po vie na ye ebo. Union moko oyo ba créer par rapport à consentiment moko oyo ezali coutumière et que epesi vie na mwana oyo même toyebi te soki lobi ne kozala ndenge nini. mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke baparents na bango bakufa mais nzambe a décida ke baparents na bango bakufa et puis asipo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Pona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Boza ebele mokili mobimba bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth, rien de sponsor topona petondima awa na Chebiso Télévision. Un grand merci na fondation Maman Denise Nyakeru. Merci na fondation Maman chez la Mwanda depuis États-Unis. Merci na banegonio so ben rabiso pour na idée concernant évolution topé ba remarque pour tout bon sa émission bravo Jésus-Christ. Merci na ba héros dans l'ombre na moni bongo Denise Mosolo ndeko Elias Sinanduko na peche bembo sesika ozwami. Merci na ba tout oyo balinga rabiso tembo te na bino. Lelo toyeli sur na plateau toujours à KO, tu il s'agit de quoi? La grande n'a pas sur Mbote. Bonjour. Mbote papa. Matama volume s'il te plaît. Mbote papa. Babenga na kombo ya nani? Babenga na kombo ya Kati. Maman Kati. Oui. Voilà, le lengi ni o découvrir émission. Otala ngo babeto li solo poya ko mona biso. Bon natala ngo déjà do esipesinga esipesanga yo mona lelo nabi na ya awa na kuta na bino. OK. Sikoyo mekampe ko yebisa biso nini likamuni yememio na émission na biso bravo Jésus-Christ. Merci papa. Eloko meminga awa eza problème. Tout ça micro. Eloko meminga awa eza problème ya vie na ngai. OK. Problème ngo eza nini? Naza na famille a une fille, deux garçons. Maman ya biso abota biso misatu. Ngai mwana liboso. Tofandi maman na biso, naza tata mwasi na ngai, na papa na biso tofandi. Eloko esalinga pasi mingi ekomisa ngai lelo awa. Mama soka boti bana na ye, bana baye ba papa na bango. Ke papa na bino aza un tel. Nga bana mama biso abotanga biso. Nga aza papa na nga ba bandeko na be babota na papa na bango. OK. Na tuna mama na nga une fois. Mama, papa abotanga aza wapi? Mama yesanga zela okumuna papa na yo. Zela okumuna papa na yo. Donc mi tungisa mi nazana mwana mukie. Ah je suis en na otuna mama naza besoin papa. Mama naza besoin papa. Mais maman répondanga ka bien te. Emso a tuku tungisa ngai. O mwa papa abino tuku tungisa ngai na sani na bo azo ba we ah et déranger ngai. Soki na ken école tellement école za pemeli ka ya via quartier na biso na code na tangaka balinga bazo seka ngai. Ba seka nga bien
ayeba papa bango te wana zaka papa na ete wana zaka papa na ete babeta kama solo nga sona yoki yango yango travailler ngai ndeli balinga babeta kali solo na ngai parce que balinga bayebi vie na ngai etungisa nga makasi sona zona na tuli mama tina kena ko balinga baseka nga papa ngo ayibe papa bango te ndenge nini yebisa nga juste eza nini mama abomela ka vérité ezaki jour moko na kei pa tata mwasi na ngai nakei pa tata mwasi na ngai naketala ye nakuti tata mwasi api tata mwasi boni bien kati boni otanga bina otala tata mwasi oyebo nde yo yakano awa te ngabi tata mwasi na ye awa naza problème ya kosola na yo tata mwasi problème za nini ngabi te na tuna yo nena tuna papa to fanda ngani ya ndako na yenda saka papa na biso to papa na ngai te tata mwasi aseki abi ozo tuna ngaba question na pona nini tuna mama na yo ayi biso vérité ngabi tata mwasi yeboza tata mwasi na ngai mama ngabi sanga vérité yebo ko bisanga vérité ko mama pe ko bisanga vérité za problème te tata mwasi aseki kaka ote tuna mama na yo biso vérité yenda za base makamba wa biso vérité et déranger kana na simdia na bimi na tiki tata mwasi na ngai na kutela baninga na ngai papa aboti mama na ngai akufaki akufi deza baninga balanjuna matanga tofana matanga ka baninga babeta masolo nazoka papa na kufisa kwa papa ya kati bato binga babeta masolo bazoka papa kati na yoki na kepa tata mwasi nga Neli azali leki akoko na biso abota mama na biso na keto tata mwasi Neli yakana abia ngamba mba bonye tuzama matanga tata mwasi pardon yakana za besoin na sola nayo nakati matanga bonye tungusanga za matanga esi obenga ngabite tata mwasi eza sourier foto sola nga nayo tata mwasi na benge aye na bi tata mwasi ebisanga vérité lisona ki pa ba camarade na ngai ba obeta est-ce que ça solo tama sabi lisoni yango tu na ngabi tata mwasi ba bi koko ya kufena aza papa abotinga tata mwasi nga seki ngabi tata mwasi oseki pona nini koko na ngai abota mama na ngai azala papa na ngai tata mwasi Neli pona nini bombelangelo kwa boye mama na ngai papa na ya boti ya bota ngai esese ni basali ata yo mo tata mwasi abi na ngakati eza makambo se salama to sani ngabi te tata mwasi ya bote koko na ngai abengaka koko na ngai amala mama na mwana bota ngai pona nini tia niva bota tata mwasi pona bobisa ngelo kote bandakala yana koma sika so otamba ba oseka ngai do vina ngai baby est-ce que son kende esi bate mobala ko linga ngai ba boya ngai joka na za malédiction mo na vie na ngai tata mwasi pona nini boye tina niveau yo ta mama yanga yona komisi ngai vina ngai baby nazo loko boye simbate na kende boye simbate mutata muna sengi mtumbo mutaka bilanga te amuna ka do vina ngai zaka do molili joka nyeso ma akoza mama na ngai bimana papa na ye pona nini boye tata mwasi nikama bobombelenga pona nini tina comme na age oyo mama yanga yebisanga vérité te na ko ba vérité pa baninga na ngati na otuna yo tata mwasi Neli pona nini osalinga boye tata mwasi pona nini niveau mama na ngai abotinga mala papa na ye pona nini sembe voilà beaucoup de ngai mama na ngai s'il te plaît dans la plateau beaucoup la mama est-ce que ça to ça sport to continuer na maman aya kota donc maman Zoa Kimia s'il te plaît s'il te plaît voilà Zoa beaucoup de la maman comme ça on va finir cette histoire directement parce que si on a comprendre bien dès qu'on a ngaya moi ça qu'on la pour maman na ye abota na papa na ye donc toi bango beaucoup de la maman elle est là voilà beaucoup de s'il vous plaît bonjour maman Yambio Zoa Isika Zoa Mikona ngai voilà na bandi so ezali mama omoni mwana na yo azali wana kati problème nini nango yo benga na ene sika ona yo kutozolela problème nini
tozalaki no na ndako yebisinga eloko moko te kati nini yango Maman Ndoki. D'accord, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Pas insulter maman à la télé, s'il te plaît. Soki nazalaki Ndoki nde nabotaki yo te. Soki nazalaki Ndoki nde nabomaki yo kati. Mais nga maman no na Ndoki te. Osina na Ndoki pona ni. Maman. Faut na odessa koloba bondo zoloba maman. Maman be kolo sali na vie na papa. Na sali yo nini kati? Maman ko sali na vie na ngai. Njoka yo bote na papa na yo. Mama. Obotanga la papa na ya bote yo mama pona nini boti ya niveau yo mama. Kati na yebiso makambo wana. Na yebiso makambo nga na bota papa na ngai. Na yebisi yo. Okaseke ebomba mama. Lelo yebani vérité yebani mama. Pona nini boy mama na ngai. Papa aboti yo. Omi mana papa aboti yo bota ngai. Mama pona nini ta vie na ngai yo bien te vie na ngai beba. Kati. So zaki na problème take nga mama na yo. Olingo tuna nga ndako na ninga peso yano. Kati. Oyo na la télévision pour sambusanga. Na ino ya télévision pour ba vérité. Na tuna comment faut ba vérité mama yeba na kati mama yebisanga pour papa na nga nani. Est-ce que c'est vrai que botana papa na yo? Il y a zali fruit ya ko botama ya papa ya yo. Qu'est-ce qui s'est passé que obotana papa na yo? Il est qui nini? Boni boyeko. Boni makabusi boke retourna ba mpa kama salike bongo. Est-ce que on a bota papa nga? Papa te ba ko bonga ba te pona nini? Est-ce que âge na gisa âge na yo? Papa, vous savez na ngai te Limbisanga mama. Boni boyeko, elo boyeko tsamisa na télévision yango. Mama. Mama makambo sali vina ngai mama. Kati, biloko zo sala bo soki bande ko no ba yo tango ba sepa na yo. Mama, yo nde ba sepa na yo sala vina ngai. Ba sepa na yo te mama. Obota na papa na yo mama. Nga bota papa na ngate? Solo mama. Na bota na papa na ngate. Muto ayebi so apesa information na akosi. Est-ce que ngane na zaboy? Na ko bota papa na nga? Tebisa nga za tata mwasi. Tika na baboy. Tata mwasi nelim tebisa nga makambo mama. Nini bisi makambo yo? Nga na yebe loko te? Na yebe loko te kati. Tata mwasi nelim tebisa nga mama. Mais la grande, tata mwasi ayebi makambo mais mama lo aoro baki ayebi loko te. Pourquoi ils ont insisté que maman bote au Liban? Ils ont insisté pour na yebi tata mwasi azali leki ya koko na ngai. Mama, azali leki ya koko na ngai. Ayebi fa yeba. Yango yebisa nga vérité. Kati ayebi okozala modi. Sozo ba ngai mama na miso okozala modi le banga mutla bota ki ote. Ngai ko bota tata na ngai te. Ti mama. Kati. Osnasa na ada modi bandaka mama. Obota nga nda makamanga esimba eloko te. Oza mwana mabe. Oza mwana mabe tia osambusa ngai. Pas de foi. Nile ke biso biloka bo est-ce que nile mona mobali na nga? Nile bi mobali na nga ta tanga ka mobali ata nga zemite. Eza papa na ngai te. Eza vrai tata mwasi ndela yebi vrai makambo ayebi vérité makambo. Papa makambo na tosambusa na télévision ko mona benga yango. Tata mwasi ndela yebi yango. Est-ce que ça va papa na osha ngana ko ke bota papa na ngai? Oui ça ko lokate. O tia vida ngana pasi. Voilà, bobenge na maman Nelly hein. Donc celui là beaucoup de là pour toke na likamomba la moko parce que il y a petite confirmation que maman abota maman webi tata mwasi non? Na yebi Nelly. Toko benga ye. Benga ye papa benga ya koloba. Benga ye bongo na obanga poani. OK. Maman Nelly soro côté la ngai s'il vous plaît. Aya to mekambe ko soa likambo yo. Soki to reçoit solution. Voilà, c'est bon. Dirige mon solo. Beaucoup de la maman Nelly s'il te plaît. Voilà. Maman Nelly. Bonjour et bienvenue dans l'émission Nabiso. Joa micro. Joa Isika. Bonjour maman Nelly. Je vais aller solo na yo awo. Balobi yom to yebisi. Oyebiye? Oui, na yebiye papa. Azalina ni pa na yo. Aza koko na ngai. Koko na yo. Oui. Ndenge nini? Po ya ko bengo tata mwasi. Ya ko benga nga tata mwasi po ayebike. Micro, tu as besoin de son. Pardon. Yaya na ngai. Oh nde mwana na ye. OK. Yende espé akobenga nga tata mwasi. Ah d'accord. Voilà. Mais sikoyo mwana lobi ke mama na ye abimaka na papa na bango na yaya na yopo abota ye. Est-ce vrai? Oui. Eza vrai. Espé na yebisaka likambo oyo. Na yebisaka yo penza. Na yebisaka de début ya likambo oyo. Na yebisaka likambo kati tango akoyoka ngo akozala l'aise. O risque mwana kufa. Po zanga mwana. Espé na yebiso soki ngala zangi kati ngala weto suka wate tata mwasi oui eloko lingolo na nzoto mwana nga yango alobi tata mwasi na koli azobala mabala mbongo mwana azofana na libala te makamu nyonso ezokende mabe
pona nini a cause na yo SP na yebisaka okala nga moko na yebisaki mwana na yebisaki ye na bengisaki na ndako na yebisaki mais sikoyo abimaki na papa na but ezalaki nini ezalaki mpona nini abimaki na papa bota na mwana ezalaki ebandaki ndenge nini yobi babeti ope lisolo yoza mwana ntuka ya papa na bango ebandaki ndenge nini abima na papa bon eza ndenge coutume ye moko na ndenge aza wana yo tia mikobo voilà papa merci ye moko espende nga za wana abanda ko expliquer ndenge lisolo ebandaki. OK, ça va. Tozongela maman SP. Maman SP bandaki ndenge nini yobi mwana papa na yo. C'était quoi l'histoire? Parce que enfin soko sunga mwana yeba vérité. Loba te mama. Loba. Isalanga passe makasi. Papa eza coutume. Ils coutume na vana ka jour musuna la na tonga na mona kala mama côté na chambre alo BSP soko sale loko opeyo okufa obenga na okufa nga mama na sa nini abeza coutume na biso bangala usana rapport na papa na yo na boyaki na ndenge nyonso mais ko céder nous avons na période mabe pour retrouver na papa na biso na ko se retrouver na comme na zemi. Ama boyo Katini misanga eza volonté na ngate eza volonté na ngate kati mwana ngai vinanga lelo mama papa tela vinanga na robota kati balobi eza coutume soki mwana azomona ba malédiction oyo azozwa mibala bien mwana mibali baoboya ye coutume ba expliquer que eza coutume nini ba eza que po sala nini ba expliquer nga boye ba eka bongo mama abisa lobi ndozwa zemi na ngate na mboka bakina na mai moko sokola mwana so baki sokolo na mai wana mwana na ye wana oza sacrifice ndi yango wana te mama lobi na nge espesa makambo ebele ndima osala rapport na papa na yo po tobatela yo soko sala yango te yo okufa nde na yakonde meloko wana sikoyo efu babongisa ye tozonga ntina mboka na biso bangala bakende ye babongisa ye po akoma be malédiction nasala nini ekende na mai wana eza faute na nga te tout ce temps là pourquoi garder un secret monene bon mwana pa autono ya mama tina jour nga obanga papa soni na oloba na mwana ngani na kitoko boye tina jour nga na komi mama benga inda na fana bengo tina ndaku na yebiso mwana ndenga azana na mukie boye makambo nanu ayebi yango nanu te nanu abandi ko bala nanu azili bala te kende na mwana mboko ke bongisa mwana tamosi osala courage oloba na ngai asa ya na yo asa ya na yo osala courage oloba na ngai asa ya na yo aya na yo so esa mama basa maisa bino kutina mama na yo kutina mama na yo o dala tanga mustapi etala tanga mustapi kema na yo kati na sengo ndio za awa kema na yebisio pardon kana teke tebe maye bando ko sambu tabiso date beno to zabo to sambo pardon bozo chama kele bozo ganga bobi mutaza na passion eza ndengai loso filange uneza ne bino mibale loso filange bebeza bino yo yebaki yango folo yebisanga tata mwasi mama oza mama mabe tina ajonga na komi mama bombilanga lokwa boye obota ngai na papa na yo mama pona nini boye mama limbisanga pona nini mama fille limbisanga na yebaki eloko te limbisanga mwana ngai limbisanga mashegi limbisanga mama zwa isika bana limbisanga mwana ngai mama na yebesa yo pasi obebisi bina ngai mama ya tikoli ya nokemboka yo zali tata mwasi lolenge nini ko ikobongisa mwana oyo na losambo to esengeli kandi mama lobike bozonga siko na village papa ngai na kati okende mboka te kati po akende na ba prière na meme na ba prière to foto ko to prière nga na kati to kena ba yaya na nga to koti prière na ye mama na ye to foto ko to prière na makambo mboka na bakende ko sokola na mboka wana kuna eza isusu te to foto ko ta ka prière aoke mboka te papa omoni yaya na nga tango akufaki tango azobela abenga inga
mpona bandaki kofanda na ye nga mwana tuka na bango. Nazalaki mwana muke na fandi na ye bamosusu bakenda na bango pe ayebisaka ngai makambo akati oyo ye moko afongolaka nga. Donc na kutimi ya mwasi na ya mboka kuna insistaki ke abima na mwana na ye oyo ndo ozomona boye oyo aza ndoki espe oyo nalingaka ete ye nde moto abomisa yaya na ngai espe oyo ye moto abomisa yaya na nga ka ndenge afandi awo nalingaka ye ata moke ete kindumba moko aza nango ya suka nga nazoloba malembe nga na sisi te papa yaya na onde azalaki mabe ya kubima na mwana ye moko moyo teke yaya nde asalaki mabe ya kozwa mwana na ye moko sikozo kondane na problème nini papa azalaki mwana papa nde ayaki vers mwana papa mutala mabe eza mwasi na ye mwasi ne bakendaki na ndenge akutimi na bango po kobota nde ezalaki pasi nde basololaka na famille na bango na ndenge mboka na bamai na bango kuna yango omonaki ke ayaki koyebisa mobali na ye ke asololi na mobali na ye ke abima na mwana na ye ntango akufi alobi na nga kati ndenge aza wana po to resiri ye eza pasi donc fo tokende na bapriere ke tozwa ye tozongisa na mboka na bango eza pasi toso bazongi kuna akobika ta akokufa kokende na ye kuna nde akotika na ye libela mpe tozangi kati oyo aza ndoki ndumba oyo molaso oyo aza ndumba te nalingaka ndako na solisa te na yele ona ndumba ndi nango ya mwana ayebaka sa papa na pona nanga pona bimenanga pona bimenanga molaso pona bimenanga pona bimenanga na yo bomise kaka boye ndi nango yo te zo solution likambo ya mwana na yebi soka bongo zo solution likambo ya kati kati akufa te akufa te za mwana akufa te ngamdele bomba 9 mois libumo akufa te na akufa te ndumba ni okebe nga ndumba obe nga ndumba te papa kama kama solo bana ngai ngai lingaka yo te za mwana mabe to boyi te si boka soni biomi bandi bocha makiri boka soni obo sena vi na ngai bocha pe makiri bozoloba nakolinga papa bimanga ngai nakolinga ngo est-ce que volonté na ngai volonté na ngai kofina osambwisa ngai oza ndumba oza ndumba te na ndumba te mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza bainnocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe moto adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Mama yoka soni mama yoka soni yo songa kati vina nge bébé za pona yo mama soki le vina kati eza yo mama soki papa na mekaka fale boya posaki moya oza mwana na ye mama kati ozaki mwana moto oyebi mama jamais kati na koboya te eza kutini mwana eza kutini na koboya papa na yo jamais kolinga papa na yo mana ye mama na yebi te soki ezali mpe baoyeba te kati mama televi na ngai lelo mama est-ce que tokozwa kimia te s'il vous plaît mama makamba pretango na kuswana te merci c'est émission eza kopanza te eza kotsangisa mama zo esika ya mwana na yo tala lelo yo boti mwana azali bongo mwana ya papa ya koko na ye do makila moko tobenge nani nyonso wana eza makambo mabe ya ba coutume maintenant na esika tokomi awa esika to sauver vie ya mwana oyo pe to longola ye na bosoto ya coutume. Maintenant il est au sala muto ko longola bosoto oyo ezaka nzambe Jésus Christ Nazareth parce que makila na ye ne ko petola ndeko na biso ya mwasi. Est-ce que papa Thomas Fabien azali wana amekompe ko ya ko intervenir na dossier oyo mais la grande na nyoso ele kawa yo leçon nyozu to message nyozu dans tout ça
maintenant ozwi kimia oyebi sikoyo o azaki papa na yo nazwi kimia koyeba ko aza papa na nga te mais comme nayebi ya vérité ya likambo de epesinga mwa kimia mpo nayebaki vérité ya likambo te mama na nga ado atinga temps ebeti taka na age oyo mwana bota mti na age na ba vérité ke koko na nga na bota babota ya mama na babota ngai papa na pensa ndenge ni passe na motema vina nge baby likambo nga za innocent na makambo te ndi vina nge roule vina we baby te le plus important aux ana bon moyi rebi ke makambo nyonso yo na solution eloko leki nzambe ezali te mamalanga nini okoloba na mwana na yo pokita ye motema na makambo nyonso oyo osali to pe oyo osala peut-être kozali mwana moke baobligaki yo okouche na papa na yo mais oyo se retrouver na zemi mais non essaie un peu de faire comprendre ta fille que c'est pas ta faute c'est la faute ya baparent na yo nde baconduit yo na erreur ya kosangisa nzoto na papa abota yo na mama na yo nde azalaki mama mabe amekaki kokota na bosoto na potopoto mais ko yebisa mwana yo bomeka kobongisa parce que basa na nzambe bakoya poete basia losambo makamnyo sezonga na kimia. Merci papa. Kati ma fille chérie nazaka mama na yo na otikala ka mama na yo mama kala zalaka te mama sika zalaka te nazoka passe na motema ezaki volonté na nga te nazosenga zwa place na motema na olimbisa ngai zwa place na motema na olimbisa nga mama na yo ebaki te lokola nzela prière ezali totika na okuti misima na memona nzela église tozwa solution oza mono anga liboso na bomba 9 mois na libumu yaya atake na botaka na papa na yo na papa na ngai nasengi bolimbisi toke na nzela losambo nzamba ya nola biso tokota ba retraite tosala ba jeune mpona zwa solution na koboya te limbisa ngai limbisa nga ma fille chérie nalinga ko makasi mwana ngai ata bandeko na mibali bayebi teke nga na bota na papa na ngai bayebi yango te limbisa nga yaya olimbisi nga mama soki nalimbiso toza mama na ngai mage nyonso eye emsi ozaki be mwana moke mso oyebaki makambo ekokoma te me nalimbisi yo na bolingo ya nzambe nalimbisi yo mama. Merci beaucoup la grande nandenge ozui ya kolimisa mama na yo papa Fabien soki ko kota de la moke voilà Thomas Fabien c'est bon ozwa esika omekomcha biso na losambo na makambo yo. Merci beaucoup papa Fabien oui malamu na émission na biso alelo. Merci papa Chic. Voilà na banzo la du solo du début jusqu'à la fin tala lokuta coutume nde mimi ba mama na mwana na ye na libulu mama yo se retrouver que abotana papa na ye abombela mwana papa mwana tunaka papa na ye batikala ko yebisa ete mais lelo yonde leki ya papa nde ayeko dévoiler makamu. Je sais pas si c'est vrai ni le rôle en tant que l'homme de Dieu côté spiritualité ils en est fini. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba. Je crois na betaka mingi misete pour na ba relation du point de vue à ba vérité ou les cas dans le passé ou na ba bondela. Je crois eloko mama akutani nango eza oyo ba mongo ba bengaka ebisa. Donc papa a couché na mwana na ye pour azwa mwana. Ce sont des choses où tu as beaucoup plus na ba coutume makambo oyo. Alors ils ont beaucoup plus na oto benga les sang royal, ba sang coutumier. Nde où ils ont makambo oyo. Des fois kutu papa wana na ebite ceux qui ba cérémonie ya kokunda na ye, ils ont mambo ebele o esalema ki mukolo kokunda ye. Ils ont ba cérémonie ebele esalema. Je crois yango nde moto eza à la base ya biloko nyonso. Yango ezala pasi ceux qui ndeko na biso ya mwasi azui délivrance te ezala pasi po vina ebonga ezala pasi po vina ebonga donc ezo senga de fortes prières pour briser malédiction wana
parce que eza union moko oyo ba créer par rapport à consentement moko oyo ezali coutumière et que epesi vie na mwana oyo même toyebi te soki lobi ne kozala ndenge nini, mais je crois grâce à Dieu nayebi ke nzamba lola akoki kotracele ndeko na biso mwasi chemin ya malamu, parce que lokola makila neza makila moko eza réclamé mingi nayebi ke nzamba kosunga e okende malamu, mais mabe eza kaka ke parce que mama abombelaki mwana te. Or vérité oyo ceux qui ayebisaki yango déjà bien avant bakokaki koluka solution à travers la prière, kosambela koluka na nzela losambo balinga ba mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaire. Toqué na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa, mais nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.